naza pe na ba vie belé parce que naza vraiment toujours aimé parce que balinganga moi trop donc yo ato lingi no ngate ozano pe loko te ozano pe mutu te ozano pe kaka mutu simple donc no yo ka passe so ba o anga ba bi ke balinga souté pendant ça ma bé mais yo vraiment c'est loko te donc ezo sopa yo Maman, ça me l'a rendu pour la candidature. Ka firmi kiti ça et ça va bien. Yemba to sepelarando mais ça ko yemba. Ouais, c'est bien moi Eclipse solaire mon sosoyer sous le roi de Fimbo. Mon tobin samokili. Et obete non li solo ya site meilleur site du moment. Oui, kangi ba faire. Partout dans le monde ba obi bolanda bongo Canal Future News. Site Oyo. Et ce pèse ba news où nous avons en attendant à faire les cas qu'on a 12h30 besoin déjà. Donc tous à la brancher pour s'abonner massivement dans le site de la chaîne YouTube Canal Future News. C'est bien moyen sur animateur. Soko sakani Fimo Chicot Canal Future News et niati bango fi. Check. Bonjour, bonsoir, on va fanatique Union sur Canal Future News. On va mettre en colanda émission Nabino Canal Show présentatrice Nabino à présenter Nabino Nicosette disque d'or et en football la star star oyo dans le bar trop parce que biso a ils ont des musala ko le bar trop ils ont musala et tout c'est bon balobi na pesi ba merci belé na ba fin na pour na confiance et fidélité au bozo pesta ngai un jeune artiste na bino Nicosette disque d'or et en fou na pesi ba merci belé na boss na David Lubama David Lubama papa na David Lubama pourquoi pas ma sœur chérie que j'aime bien babi muto azo former azo coacher nga Betty Masengu moi ça pembe donc babi journaliste international na kati ya Congo promo na pesi ba satisfait belé na pesi ba merci belé na boss na Fabrice Nteka les boss américains babi aza boss batutu aza mutute babi sara msano bien pour se perdre pas sur la bien boss américain ayo yango babi plus 33 non yeso 50R7 code de kotaka pourquoi pas David Lutete ga au show babi les millionnaires en dollars jeune boss babi papa social sans difficulté financière David Lutete ga au show Betty Masengu babi moi ça pembe Divan Nombe l'excellente à la bombe anatomique depuis Finlande ma sœur chérie Joël Yanfoua maman na cardiaque naya ku ma copine privée et personnelle na cordis mukanya jeune artiste balobi star or sa mama mikolo na kati ya théâtre ya yangwana lelo na yambeli bino invité na bino o bozela ki moi trop pe bosenga ki moi trop na kati ya Villa Nova babi orchestre esimbi makambu orchestre ezo sa ba musicien pe ba musicien ba sala orchestre donc balobi toza na un part quoi balobi mukolo chanson ya Caméléon babi musicien o ayemba ki moi trop na Caméléon o apesa ki makambu lelo to yambeli bino na plateau a solo na bino ba fanatique na ye o bo sepela koyoka ye pe komona ye un part bonjour. Ouais, bonjour et puis bonjour na batunyo so balinga émission na o batala rayo Nicosette bien dit non Nicosette ouais disque d'or et en fou donc batunyo so balanda biso bambote na bino donc c'est un peu ça OK bino mo boyo qui part tapé bino bambote tapé spécial na Divan Nombe l'excellente à la bombe anatomique mbote mama Hélène Manzanza yo pe ngwana cardiaque na yaku un part tongi to sola justement solo ya album na bino te koleka cursus babi cursus tonga ka to sola masolongo to moni banzembo ba misusu ba sel dia ba clip et tout nzembo banzembo zo beta na ba bar et tout yo promotion ezate un clip peno et monalité babi oza moto mke po babi kuna ezali kama moto signer moto ba sentir que oza star yemba nde ba sentir ba confirmer yo babi ba clip e bima ki total ke ba Lionel Messi ya ba acoustique des match bimaki ya ba nani bato belé kaka ba clip bimaki déjà bato pe bazobi na promotion pe et salamaki même mikolo eza mona baisse sko ya yoti sko clip ko bima jusqu'à quand pour ba fanatique non pe bazana pour ça ba mona qualité à clip. Oh merci pour la question na yo ezandenge o kansate au moni biso les loups ne se mangent pas entre eux biso toza ba villageois ils ont raté que non pour nzembo wana eza sonde nini yango basali ba clip nango yo basali te biso mamone ya raté biso za planning moni biso za Villa Nova biso zali isa usine ya musique ya Congo
Donc, vous comprenez. Toko kenda, toko kende, ndengi batu nyoso ba kenda raté. Mon de l'autre dans orchestre mokoté et ça l'album en musicien. Puis au moni m sous 15 clips na TV. Ceux qui n'a habité sur na kosi. Théokosi, tu vas rappeler na yé. Ezaka Villanova, ezaka maître mutaro samarambwana, le maître The Game, on a pesi mbote place ali. Le Game. De yeka mutaro samarambwana. Le kaya Christian Descornes. Papa S. Pas solution. Pas solution. Car il y a un bon. Pour un clip, il y a un caméléon. Appelez-moi Iggy Impact, comme le dit le maître. Clip, il y a caméléon, Borozwango, ceux qui, président Sali retourne parce qu'il y a en France, Belgique, Canada, ça va tourner, ça va showcase. Kalaming était à Zonga. Il sera Zongi, on a payé un mois encore. On a très haut en défi. Donc après un mois, bon, on a un clip. Bon, ils ont un caméléon. So bien album, on a Banzembo, le maître de la musique congolaise. Il y a un non clippé. Au contraire, on a un pour eux, il y a un peu. Banzembo, il y a un maître, puis il y a un album. Il y a un non clippé. Quand il y a un album, un musicien. Mais Banzembo, il y a un Banzembo, il y a un non clippé. Donc, on a un peu Monique. Il y a pas ça. Au Monique, donc, tu as un thème malam. Donc, le clip nyonso besoin tout y a Villanova. De beaux à l'aise. Moni, besoin de Kirsis dans salle inanité na marché les disques. Les ça disque mon boy, va découvrir. Banzem loka ba caméléon za banzem boyo, y a accompagner disque ti avant cible. Mais l'album sous pesa la marché des chapeaux tout le monde a Robin on dit vous pas boire qui va jouer les balles bimi ba rumba pe na mona rumba mo bimi mais comme on a échappé nga tout le monde peut kuna ba vient na biso ba quoi d'accord ba bois qui peut moi ba album peso bima moi ba nzemo zo bima mais pourquoi non l'inde caméléon parce que caméléon c'est un moment bien pour na biso ba mourir on a fait kalaté na oyemba et ça là déjà bien pour vraiment clip non c'est là on m'a beaucoup poilé mais clip on a ti sikoyo nga za pour ça na ba clip pesa biso date fixe au clip et bima poto zela total. Bon Nicosette, on ne mélange pas les torchons et les serviettes en même temps. Donc on ne mélange pas les torchons et les serviettes en même temps. Où ils ont un Villanovienne, sur un impact, sur la Ligue des Stars, sur la usine, la Villanova. Vous comprenez qu'on mélange maître et torchon. On a comment mélanger maître et torchon. Les Congolais sont pas musique bien, tout le monde est bimanango, tout le monde qui a comme yotanga. Bon, biso règle numéro 1. On répond jamais en personnes qui ne sont pas de notre game. Donc, comprenez que Kitoko. Allez-y comprendre qu'ils sont dans meilleur répondre na bato bana game na bisoté combien kozongela ngai. Règle numéro 1, on a un villageois bien formé par le maître de la musique congolais, The Game. Donc, vous comprenez que vous on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Les torchons, Luka Bango Kuna, côté Baza Bango Aebi. Ok, merci beaucoup. Impact, on a encore répondre à la question. Mais si c'est mon boyaza, vraiment, au centre que vous soulevez un bagage, je vais vous dire Impact, Tony Toyeba, Obanda carrière na yo wapi parce que tout le monde directement quand on a Villanova, tout le monde on a light music, Obanda carrière wapi pour okoma pa hein mais mettre na biso Fabregas maestro. Ah bon, ngai na bandi carrière na ngai na orchestre moko comme na correction des jeunes. Moi orchestre c'est comme ça quartier, tu vois. Dans le quartier, tu as un orchestre, on a émergé qui wana. Et après, on a un pas Franck Sekia. Bato ba ebi ngape na bandal na luba ki wana ba ebi na vandi pe wana mwa trop. Pas Franck Sekia na elonga na pas vena biso Sam Chintu Che Guevara mente. Académie des grands na une académie dans une formation sous accélérée. Après na elonga ce qu'on a sur le maître de la musique congolaise. Depuis na côté na light music Villanova. Ça fait 5 ans aujourd'hui, donc 5 ans. 5 ans, on a combien de vocales, on a combien de chants, oh, tu peux babina, tu peux yoka qui imparte, mutayembi, au même ma vision on a vocal à liboso, pe na album nini, oh ça la vocale, et ça la fanatique non bien au Hollanda, et ça peut boss nanga Fabrice Nteka, les boss américains, et ça la est bien, et ça la PC nanga Divan Nombel, excellente à la bombe anatomique qui bien, pour y a CP dans la bine à la rabine au moins trop.
Ouais, merci. Nazaki occasion de la vocal dans liboso na nzembo moko mais ebima raté. Nzembo yango ya Del Pirlo Mourinho. Il y avait un biso mopa que j'ai sali. Del Pirlo Mourinho. Na sala vocal moko. Baya non lilanga. Sache que bolingo eloko kobatela nzambe. Sache que bolingo eloko ya kobatilo. Sache que bolingo eloko ya kobatela Charlène Massiala. Eza lokola maki bon libilele. Jeremie maki. O memelanga ni nyango bolingo. Pona ndima yo. Na libala die kibala ya Dorcas Pechanga. Martin Kusangila. Père Marco Cicero. Donc voilà, vocal dans liboso na mi balé na je pense. L'album du maître, je pense. Mais ça sous vocal mi balé, nanzembo Chege marginal. Katia kotuna mama Claire. Soucia bolingo trésor putuna beleli. So ke olinga kanga chéri, la kisa yango lelo na lembi explication. Nazana besoin nango Klets Kabea Corigno. Na signal de vocal na je pense. On album moi je pense. Ba vocal yango na solo ki na Chege marginal oyoka oyo. Na titre na Del Pirlo bimate oyoka ona beta liboso. Ah ok, merci beaucoup na ba fanyo so boyo ki impart nda yembi. Na Kirsis na yo signé titre moko Caméléon. Donc c'est un peu ça. Ah ouais, donc tout ça vraiment pression yo quand on prend nga vraiment na fanatique ya nzembo wana. Donc so pe hein dans un mois dédicace na wana ngai ça na bien parce que na linga kango. Donc ba fin non bo yo kayo non ba yo ka pena nzembo wana et ça la bango bien. Na saliba effort na ba kalita beauté naturelle na anga. Na ba bien privé pour na convaincre motema na yo yezo simbate waya. Na kotiti na ba beauté artificielle na pa koli nyovi numéro 1 poka kolinga ngai na pa koli pe numéro 2 na katinzadi na bolingwa Elvis et Sugar bolingwa ezalaka compliqué ezage d'azar bakoki olingo 17h baboyo 18h eloko ekosekisa yo yango ekolelisa yo bebe basakana kana bolingo te eloko mabe Sugar esekisaka bien tanto elelisaka fo Elvis Sugar bolingo esekisaka lokola eloka pe mo en forme na maboko mwana ngai ekosekisa ye soki pasuki ekolelisa ye ndenge bolingo elelisi ngai Elvis et Sugar ya bijou awetimbi nakomi olengela bolingo lokola $100 na poche ya Pierre. Malheur, douleur, lokola éclipse solaire na miswa bébé na maboko kizengi. Oh Elvis Sugar eloko ekosekisa yo yango ekolelisa yo bébé basakana kana bolingo te eloko mabe Sugar esekisaka bien tanto elelisaka fo Elvis Sugar. Ah oui, babi basakana na bolingo te hein, eloko esekisa yango ekolelisa yo. Babi bolingo basakana na ngote na ndongo olinga foye bakia basakana na ngote quoi. Ah bas américain, babi David Lutete Gaucho. Babi no lela tout ce que John Lubila l'exceptionnel babi qui yondo simam na maboko parce que baswana na mto simam na maboko te pe basambaka na ete John Lubila ka moko na kati États-Unis akangi babi mutu msudera yo moko John Lubila l'exceptionnel ya yo yango yo babi betima sema bio sola bien dans sola et ça la bien un parti babi qui est na Villanova ne ba rimer kande bimradon na yebite fila nova ba so signer nzembo se ko damuta makam ba be vraiment so ba pesio chandon vraiment ke ba be fila nova kuneza likambu ya kisinde ba be kuna sana musala yeba no ko yemba poto mo pe ba Patrick Bekam bazana ba sala ba vocal pe kangama ba zu ba nzembo te to mo pe ba musicien belé ba be po Patrick Bekam wana mon vieil ba be wana fila nga quartier to kolina yeti donc wana vraiment ya ba Patrick Bekam ba yemba mo trop ba te belé pe ba pe ba vocal ya kilo quand même pour nani ba zu ba chanter pe bango pe ba umeli pe ba yemba bien ba saka ba vocal ba yembite pour nani so po yemba falo sala nini yango na ngina tuna pona bino ba to so eda ba nzembo bon moni bato ba yebi
le maître de la musique congolaise, il place à Sambelara. Il y a une église. Il y a une église. Tant que vous avez kisi biso za côté on a été ça n'a pas si makasi. Bataba kisi to bango. On est tellement propre qu'ils veulent nous saluer. On est tellement propre qu'ils veulent nous saluer. Ils ne sont pas au courant, ils sont au courant de rien. Il y a un monde qui va triquer, bah côté ça va kisi pour. Ah, bon c'est le moment quand on connaît. On connaît. Quand on ne connaît pas, on apprend. Ça la bien, dans la musicien Villanova. Et là, ça la bonne chose bah éviter. Moi, ni congolais bazara, éviter. Olingi pe bala qui sont pété. Parce que owe bandeni. Yango passe na biso na bango, bokabwani na biso na bango ezake. On est tellement propre qu'ils veulent nous saluer. C'est un peu ça donc biso makambu ya bakisi ya lati. Nzembu na orchestre pe ça marate po ya yembara neti nanyo po ya yembara neti Michael Jackson non. Nzembu na orchestre va pe ça selon ancienneté d'abord. So otali bien beka moyebi ka na mingi na je pense et puis na nini na cursus. Tu vois? Na je pense emba na maweza. Emba na cursus embi na ba sali ba vocal belé. Parce que c'est un peu ça donc ils ont ndenge mettre azo pestele là atala eye lipe ya mutu biso toza bato to zaina mettre to umeli mukie na mettre donc soki apesa biso enyo bateke bango ba ozwate toi si moment on peut que Beka m'a signé titre Yampagna un peu fiston Bossani. Ah, mon vieux chéri, Bobby, on a vient en Ngaï, Bobby, mon conseiller privé, Bobby, il fait ça, yo vraiment aux base. Donc, il y a bien un peu à base, dans ma mignon, c'est à gauche et à droite, dans Yem Tassim Barango, fiston Yampagna, mon vieux, je te salue partout qui aux alliés, Bobby. Dans ton aussi, ça n'est un parti, non, Yambayo, Peo, Poyo, Lobayo, Poyo, Yem, Bobby, éléphanto. Fiston Yampagna, vraiment, c'est belé. Je suis fala. Balobi, on a pire, ngaï, vraiment, moi, on a bien que moi, on a aimé le combo, Balobi, on a conseillé belé, on a peine à vie belé parce que on a vraiment toujours aimé parce que balinganga moi trop. Donc, yo a to lingi non gâté, aux anopé loroto, aux anopé mutute, aux anopé la mutu simple. Donc, non, yo capable si so ba anga, Balobi, que balinga soute pour non ça ma bé. Mais yo vraiment, c'est l'autre côté, donc les autres sopayo. Banasonge suko impact impact balobi na lingi na yeba pona nini Villanova pona ni light music sko balobi light Villanova eza ba musicien light music eza yemoko fabricas maestro sko mamu nini boyela biso esika na musique parce que tobeka wenge musique ezalaka wenge musique ya Weranson le roi de la forêt etikala bongo poni yekutu leader mobo ya tikala osama bongo te o fabricas maestro azo sala akaboli pe light music Villanova balobi que so ba suspendre pe ayoka katosaka sko pona nini donc uteki wapide wana mettons Ibrator azalaki makambo wana ezalaki te donc to ba ke chef na bino esika nda yana mama sika donc on sait qui est pourtant Ibrator azalaki makambo wana ezalaki te. Bon, pour ton information na bato balanda biso Fabregas déjà azan la lettre ya blâme. Ouais, donc na Villanova donc mais c'est Zegem so umeli sous na poto to longola. Maman, ça me l'a rendu pour la candidature. On y a beau raté. C'est ça. Raté. Allez-y comprendre que, allez-y comprendre que le maître, the game de la musique congolaise, est unique. Alors ça m'a beaucoup connu ça, mais alors ça autrement. Vous Weranson le roi de la forêt. Abandara sala. Yango yazo balu asala on autrement. La Baxika MP, Baxika moi professionnalisme même qui. Donc mais ces game Mbouyulu, Fabregas, n'enga na poto bongo do dans la lettre ya blâme. Donc ce qui est l'équipe, surtout comme le 30 mars, le 30 mars à Zaka na poto, à 6 passions 2 mois. On a vu là non, pour la ville non va y avoir musicien et tibiso. Il y a pas de chaki banzembo, n'est-ce pas clip n'est bimita. Le chef d'orchestre à Villanova, ils ont acoustique 10 à match. Ce qu'on a light music na chef d'orchestre. Light music ils ont y moku. À bon moment mon chef d'orchestre pour ba welambo on a katika te balé.
kitoko mama boyfriend aka na canal Futur News babi na canal show et pas journaliste ka moko disque d'or hein Nicosette Yanf balobi so looking na Facebook nanga okomika Nicosette disque d'or Yanf na ko accepter yo hein to koma ba mikande bolingaka. Donc c'est un peu ça là tu me dis que to boma ki ngo po ba chef ba komanga monter ma moto ba mo baby ça va musicien hein ba komanga pressé. C'est bon. Problème était barobi donc ba komanga monter ma moto barobi au départ il y a Ibrator na arrivé il y a acoustique giza match changement nini ezali nani penda zo kamba bino bien par rapport à chef azalaki na oyo aye pour barobi ka bande giza match à kota ba suspension pe comme belé dans kota qui motema mabe po babi ba bébé Bouchou ba fa dans la bande trop bébé Bouchou oyemba vraiment té donc bazo finaye bande giza match à kota babi sko tant Ibrator azaki mamane ezalaki te sko giza match mamnini ya ye na comme si orchestre na ezaya ye tondengeni. On est tellement propre qu'ils veulent nous salir. La règle numéro 1 ne nous permet pas de parler à tous ceux qui ne sont pas de notre game. La boité na tuni Ibrator akenda bon ça va chef wa akenda na chef wa ye na nazo sa mamba bien et si le baka o nazo sa bien o sa bien te to sukiana yo oya ka ba rep na biso oya ka ba rep na biso o lo banga mama bébé Bouchou mbakate asala ni nte me yo mona ki pesa mbaka oh mais ngati mna lobi me ba fanatique ba lobi o ba bazo mona otala concert sa showbiz Natala tala ngo bien o mona gazalit mais azali mazus ba suspension trop biso moto zo mona c'est vraiment ebima ki bébé Bouchou alongwe na yere pi boy na moni bébé Bouchou ba benge kana tonga vocal ngana ba onga na mona ki bébé Bouchou ayembi te mais tonga vocal ba luki bébé Bouchou pa zaki na se ba bébé Bouchou ya ko yemba et c'est en réalité ba to ba ka rep ba yebi bébé Bouchou ba zo finela ye pona nini problème nini na bébé Bouchou. Pour ton information na ba biso bébé Bouchou za malade déjà à Obela l'obé zaki na répété parce qu'il est malade un peu malade donc bato bolinga bébé Bouchou ba kaza moi santé zo déranger muké. Ok, bébé Bouchou, ba bonne guérison, comme bien ozonga oyemba po ba fine yo, baza tellement na posa na yo, baza na posa oyemba, osela ba musala ba lobi, yo pe fier réseau bon ma tika fier mi kitisa et ça va bien, yemba to sepela ndo mesana ko yemba. En partie to comme idea ko kena suka émission na biso mais to zala nanu. Ouais, problème peut-être au pambola ba jaloux nanu te na yebi, mais si ko na ngina son so poza l'album est bois qui moi va générer qui moi va rumbe bimi est-ce que vraiment jouer les ballons pe bima qui donc on a informé maintenant sur peut jouer les ballons bimi il y a président Robin Omudibu balobi vient na biso rambo pa boaka ki alidor rumba bon ils en apezo beta balobi Jésus de Nias pa boaka ki ma meilleure chemise donc ba rumbe bimi ka belé donc fallait poupa donc babi ya même biso na world même biso likolo na babilo ka ba américain ce qu'on pona yo nze moni ezo beta nze moni à part dans le cursus dans l'album na bino na tia ba musicien mususu nga tangelo ba kombo tangela ka 3 musiciens 3 orchestres na kenanga musika te na boy na makambu on va créer polémique té dans le impact pona. Bon pour ton information l'album nyonso ebeta kitoko en plus baba congolais ba tout tangi problème Ténège Luzolo balobi des prix France na Lyon o comprendre mahamon des alaka na lobi na tangi komba Robin Omudibu na lobi oyoka ki jouer les ballons na lobi ke ba générique nyonso ebimi na tuni oyoka ki jouer les ballons na ki kabongo nze moboye na ki kabongo yana nze moboye mbor mo babina mikolo kabongo yango na oyoka ki oyoki kabongo lobiana les obétaza congolais va évoluer très bien. Va évoluer très bien. Mais on a linga mingi ndeza kabongo. Ah bon moi que bon confirmer ngo. Gena nzembu moko patron yayi na Alain Louyeye balinga trop. Alain Louyeye na patron yayi son gare centrale. Mon a ton gare centrale. Tant aussi ces missions de sentir rien nga zalara. Tant aussi ça émission mon vient na Rocky Blanchard. Blanchard dans la salutation. On va venir à Rocky Blanchard kitoko. Donc on dit que c'est la famille. Mais nzembo mo Kaligula. Ya on peut na yo kango beta fort. Tato yo ndokie. Akia kolinga mwana voice mono akoli na misne dans ma bête. Libia zo sekangai.
Ridi aoseka. So oseka nini kadis. Impact vraiment na yo kinze molobi kabongo. Impact pour ni bossa mabe boy. Pour ni bino ba mission bossa la biso ba fanatique mabe. Nono machaka chaka. Pegingira Alain Louyeye. Gare centrale patron ya Ison. Didi bala balingango trop Pegingira na poto alingango trop Kaligula batutu balingango. Ngapena lingana Kaligula na sa fanatique nango na lingango mais impact pour ni bossa mabe ba obi Fabrigas maestro les métiers noirs basangani na déplique pomba nias mon vieux balobi na koma na pala déplique na lia na la tina tonga na santa ke na zapa nanga me na zapa vieux nanga déplique pomba nias ya yo yango yo merci pour na art sala pour na petit na yo ba bibino bo sagangani na maestro bo finga robino mudibu kabongo ba bibo finge po atangi kombo na générique fona luka vieux nanga to solo la ba finga ke format robino mudibu kabongo pona nini bino boko sangela mutu moko hein c'est que bino nde ba jaloux muninga bimisi jouer les ballons abimisi tikako bino bolobi ke azaka bongo pona nini depuis ka fingi robino. Excusez-moi na mieux placé te vraiment ngai na beta pas Ozana mais pour ça ba associé pour ça l'association okati na kati oto royemba ba jaloux ba pamwa ponga pe na ba jaloux nanga ba jaloux fo bo pamwa ma pona za n'impact fa pambola bino pona nga j'ai béni mes jaloux na pamboli bango place bali bon pour nous répondre ezaka makambo lo balanga ina menga mieux placé na ngote wana makambo lo baka yo mo mtu bien Fabrigas tala moni c'est game hein bon so aza munene te pona bango pana bango aza mukie mosiko chebiso agaya mtasali ba impact sali ba bina filé ba bebuchu kena ba kese msutu na ba kombote bino bokenda tuna ba kombote ketu na ba kombo ba tumsusu Kenyan na mbunda biso basala ba Doumer Francesco Totti maire Doumer amboka o yebe meti noir lo rama yes on a biso no keso ba kombo ezali kena ba kese na mo luka ba kombo ba bebuchu tanga ya biso ya bino mosiko ya banani tanga pe bangote bana ba mission bon na lobité te ke bana ba mission te ba masaba za ba congolais mais ba fula mate baza ba congolais donc na ko ina bangote baza ba congolais so baza ba nigérien ngiza autrement mais moni maître ko chaka NDT na ba délire mosusu maître asali ba buchu asali ba bina fila asali ba acoustique 10 amat mon chef asali ba Cherry asala ko die ba sala déjà Cherry Migler asala ma déjà. Allez-y comprendre ba Beckham ba Yampagna ozo comprendre natangelo ba star anatangelo dans Ligue des Stars natangelo ba star on maintenant lo ba Nathalie Capitao Sephora Almeida Deborah Debs Kapia Deborah Bodi ba contredire en Haïti on comprend Pegingi Raga Mover à contredire en Haïti Patrick Badi Banga les traumatisés yeni na zane mikolo yim natala émission notre ya solo donc c'est que solo bien Patrick Badi Banga les traumatiseurs causant ça les traumatiseurs donc babi ngapena CP la pour babi au solo bien donc Patrick traumatisé les traumatiseurs Patrick Badios Ozana toyemba masozana Ozana mokonzi na biso toyemba masozana bayibingulwa mwasi toyemba maso ngai Fabro na sekibango pena pamboli toyemba masozana ba corrompre bibwela mibali na mbongo toyemba maso ngama Yesu na buti yango pena pamboli toyemba masozana bayena punda mwasi toyemba maso ngazegeme na buti yango pena tamboli toyemba masozana. Je bénis mes jaloux no bibo pambwa ma disque d'or pa pamboli bino do bo yango ngana pamboli ba jaloux nanga ba pambwa ma patron ya Ison Gare Centrale Alain Louyeye Didi Dibala non machaka chaka obwaka na yo babi Jean Bilongo babi les caméramans célèbres babi Montréal mon réalisateur ozo réaliser nga bana makolo j'ai un parti tilikolo donc babi Jean Bilongo na pesi ba mbote na ngebele na Jean Kavena babi les producteurs mon bien sur l'arabien yayo yango babi producteur na sentir pour yo famosa producteur depuis Belgique donc yayo yango na New York quoi la personne va satisfaire belé to comme na suka ya émission na biso impact tongi to yeba impact ça marié au bota